il faut le dire. Par conséquent, on a olingate ba ndeko ba continuer na aller wana. Il fallait faire quoi? Il fallait na beta siko santade. Yango moni na beti satade ali satade e bomi sikoyo. Ça que ndaka kuna ba ke ko tshela e value musoki pe bombe ba tshela e so na secret soki na wapi nga na ebité. Est-ce qu'il y a un homme attends na tchano stop place wana. Motolo wa ngai to mundi ba to jimbo kilo wawa to tadi. Est-ce que tu as moi aussi mata aspirine na kisi pona lingai? Nous devons respecter le maman. Moi si solo, moi si donc apesa ka elengité, moi si doza kana sentiment te. Bino mi bali beaucoup ma ko pesa sentiment na bilengi. Na ndenge nini? Tant au mona mwana ya bongo, azana TV et puis akoma lisusu PD. Mais yo zolo bang te même maman na ye moko azaka na choc. Yebi mi bali bazaki 7 8 10. Basa bize na mwana bato a mwasi. Après mwana bato a zemi. Ayo bota na idée na yeke mwana wana azala soulagement ya passion ya yoka ki tango mibali 10 to 15 basangela kai. Malgré qu'elle ne repère pas vraiment le père de son enfant. Et puis mon moi mobali ba bota moi mobali maman na ya bota ye moko après aza mwana li babe ba viola ka maman na epo ya botama. Aza bom azana bom ki mobali na kati na ye ki mobali na kati na yo e komisa ye moi si tu ebi place ni bango ba komela ka basi. Tu ebi place ni bazwa ka bango loko la basi. Siko côté bazwela ka ye loko la moi si eza bien. Omoni mutu po azo audacité ya ko exposer moi si. Oyo ye a viola ka droga ka. Aya na TV po ya obeta li solo. Il faut avoir quelqu'un de moins intelligent quoi. Parce que non mituna ako intimider nga na par nini. Donc moni lo lenga lo belanga eza lo lenge kaka ba jouaka. Donc mutu mo jouer ba rôle ka ya ba assassin, mutu ba rôle ba viola ka batu. C'est normal ya wana a memango tina vie normal. Akeya viola mwana na azuizemi. Le même jour à violer moi, le même jour à moi et puis sans donc sans pitié, sans même sa protection. Bon sous na sido nous on ça moi na battu. Donc Média TV la tingala pas suivez, abonnez-vous. Donc ma solo a bien ngoyo. Bato balinga lingala, bato balinga Congo. Ah wande ma solo fanti. Top Média. Merci beaucoup. Donc je soutiens tout ce que oh, tout ça, Tadinga la paye na kokota talonganga mpona kanga yo tikala yanga moko Tadinga la paye. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandi à Top Media Télévision, Bandeko Balandi à émission Oh le code de bonne conduite. Soyez le bienvenu. Moi, c'est votre frère Tadingala Paye Moussala et Benginga Lissous. En tout cas, aujourd'hui, je me disais, je ne vais pas travailler, je ne vais pas me déplacer dans le moyen, se concentrer dans nous. Après un temps, je me suis rendu compte que Nazali n'a pas d'obligation, n'a pas de devoir, il faut que moyen kokisa. Oh, il y a quoi informer bino et même la bino makambo bolinga kamingi. En tout cas, internet ils ont continué copier la moto yam si yambe lelo ba surnommé Satan D. C'est-à-dire batumusu bazo benga l'infatigable batumusu so balobi. Il est venu mettre fin na ba fléau nyonso na ba minduki nyonso na bêtise nyonso na kofinga nyonso, c'est-à-dire il ne se mettra pas na lignée à batu ya kofinga mais juste à travers ses conseils, à travers makambu na ye oyo ayebi pona koluka moyen ya ko redresser bandeko baza kobunga lelo lisuto ye poto luka moyen to solo na bino parce que ya yi nini oto benga ka droit de réponse meki ko répondre yamsi yambe. Nous apprenons aussi que bazo ko kanaye na nzela so bakutani en tout cas bazo ko lukisa ye makofi et ko tambola lokola nguba. Mais lelo serrez vos ceintures parce que libanda caméra lorsque je parlais avec Yamsi Yambe, il m'a dit mon ami je veux parler maintenant. Donc il n'y a plus rien à craindre et comme il tente à affronter le risque. Donc c'est-à-dire que comme une zone de turbulence, mesdames et messieurs, vous devez supporter l'émission. Mais je vous informe aussi, hier je suis passé juste à côté, il y a bureau, il y a Simba. J'avais profité pour aller canapé sa papa
Elombe Mbote, mon papa, notre papa, dans les cas qui appelle sa papa Mbote, mais papa se porte très bien. Donc voilà, mesdames et messieurs, tout continuer au Moussala Nabiso. Je vous informe aussi, votre film Fille Mère est déjà en ligne depuis 3-4 jours déjà. Lelo toko sa 4e épisode et Zokoko Lelo na Belleville Télévision. Allez vous abonner massivement na Belleville Télévision, vous ne serez pas déçus. Ah watoche la bino ba extrêmement il y a 30 secondes, 15 secondes, il y a 1 minute. Mais l'intégralité il y a film et nyonso, il faut aller suivre ça na Belleville Télévision. Yo osana nous abonner, allez vous abonner massivement et directement. To comme il y a plus de 216 000 abonnés en tout cas, famille Libota toza atana problème na mu. Tout le monde est famille Bota. Voilà, mesdames et messieurs, émission, mais j'en profite pour dire un grand merci à maman Bijoun Ketani, maman 90%, au bon à papa Jean-Pascal Leka, un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noé Mabakalanzinga, un grand merci à maman Deborah Lubanda, qui lui a mère à Calgary, un grand merci aussi à Bertin Konde, l'infirmier clinicien Mbongwa propre, maman Émilie Setimainga, Nzambe Azala Nabino, bandeko nyonso, au Bogozoli Bakou ya Kolanda émission, au Nzambe Azala Nabino, ceux qui ont le langage avec l'équipe technique, nous faisons la promotion, il y a maman Nabiso, Dinana, Belleville, Ursile Pechanga, bandeko Nabiso nyonso, Zosala Moussala Nabango Malam, ceux qui ont le langage avec vous. Tozongina Nanzela ya régie kuna tozwa élément o ya fille mère et puis on se retrouve tout justement après. Merci. Et ça obligation bala. Vous n'allez pas m'obliger. Oui, et ça obligation faut bala. Non, maman le bien au moins très capital. Osa peut descendre à porter. Vraiment. Osa c'est comme même si j'étais mais la personne dont il y a dit exemple est Paul. Célèbre dans la Bible. Célèbre Masaïla Nzambe, Yozo Saïla Basit. Ah bon? Moi, je n'ai même pas besoin de ça. Oh, moi, je parle de l'amour. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Quel amour? Elle t'envie pourquoi? Regardez ça. Elle t'envie pourquoi? Elle t'aime pourquoi? Est-ce que toi, tu connais quelque chose sur l'amour, Bobo? Toi, tu connais quelque chose sur l'amour? Papa, vous avez très mal. Les femmes aiment le matériel. Papa, le matériel, c'est ce qui les attire papa, vers un homme. C'est ça, non? Peu importe, il fallait ngamokonde na benganaï. Je l'ai fait. Fallait ngamonde na benganaï. Je l'ai fait. Moi, je l'ai fait. Mais ça se fait pas. Si vous êtes vraiment fier de ça, papa, ça se fait pas. Mais moi, je l'ai fait, j'ai dit. Et je ne peux pas changer. Je ne veux pas de cette union. Je ne veux pas. Je suis prêt à soutenir ton même mariage. Si je ne suis pas amoureux, seulement. même si je ne suis pas amoureux, parce qu'à Botate. Il faut l'être. Parce que tant qu'on se présentait devant une femme, oh yo moni, oh lingo présenté, il faut être amoureux de cette femme. Mais alors papa, mais non, je vous comprends. En tout cas, je vous comprends. Mais papa, c'est pour quelle finalité en fait? Donc, finalité de choses, moi sur Abotate. Ben voilà, de retour sur ce plateau, Ndeko Balandi à Top Media Télévision, Bino Baye Bolingaka émission Le Code de bonne conduite, Nakanisi déjà. Mon équipe déjà, Tofani Wana Yamsi Yambe déjà Fandi, donc ce qui veut dire que les loto Golukwa Moyeto solo là, Wana Boutaki Olanda déjà film Nabino, fille mère, eux a déjà na Belleville Télévision. Allez vous abonner massivement, allez suivre encore une fois ces films et vous ne serez pas déçus. Yamsi Yambe, bonjour. Bonjour, merci na confiance, merci na fidélité. Au besoin on a Top Media, merci na bandeko tout en tout cas confiance. J'ai compris que famille Libota est vraiment famille, voilà. En tout cas, depuis le jour où on a signé na Koti famille Libota, j'ai eu beaucoup d'appels pas possibles. Tout que bienvenue na famille Libota, bienvenue na famille Libota. En tout cas. Moi aussi également, je vous dis merci beaucoup. Je fais partie de la famille Libota avec, en tout cas, na sous Belleville, Momi. Momi, c'est mieux, voilà. Momi, ça, maman, bref, Momi. Merci pour la confiance, Momi Kandi Belleville. Pour un modèle à Pessinga. En fait, chance à relever la combo. Moni, pourquoi on a eu chance à relever la combo? Bref. Kofi Olomida ou funda musicien moko congolais moko ya Brazzaville pour autambola na kombo ya Kofi. Belleville pas encore ba non funda ba yam surtout ba autambola na kombo nanga. Mais quand to lo ba fundi bisoté peut-être même soutan wa tali biso bi bon. Beaucoup de sambon na ba chaîne na bon na kombo nanga na ngo problème té. Mais question moko yam, les gens vont se poser cette question lorsque Olobi était merci pour la confiance maman Belleville Eli Kolobake, ce que tu fais
tu le fais avec la bénédiction, la main de Maman Belleville, ou bien tu es venu volontairement par rapport à tout ce que tu voyais sur la place publique, n'a personne, il y a des moi sur Ezali Belleville. D'abord, il faut comprendre une chose. Je ne sais pas si tu vas comprendre la manière ou peut-être dans l'obéli. Quand je parle de la confiance, je parle de confiance, il y a des téléspectateurs, au Pesabiso. Voilà, je ne parlais pas des Momi Belleville. Et quand je parle de Momi Belleville, je ne parle pas que Yemtatindinga. Je te dis la vérité. Je jure sur la tête de mon père et de ma mère, père Nabiso Place Bakunda, et je crois dans un petit dimi, idem que mère Nabiso Place Bakunda était. Natikali Osola na Belleville. Banda na bandi autant à combo à Belleville. Avant, à Bengangate, Ngala Bengayete, jusqu'à nos jours. Belleville à Bengangate, n'a un contact, n'a un numéro à Belleville. Dieu m'attend par le. Je mets ma main à couper. Natikala Kosola na Belleville, Tilelo. Donc, tout ce que je fais, c'est par influence à Belleville, c'est faux et archi faux. Donc, je n'ai jamais eu le temps de parler avec Belleville et qui que ce soit, même bureau naïe, pour moi, je profite de l'occasion pour saluer Nancy Mandé, la maman des multitudes. Je salue Ericia, Peter, je salue Lick, Martine, Aaron et Victor. Maman Martine Toko, je te salue. Maman Néné Toko, je te salue. Je salue aussi maman Niclette Calange, je te salue. Je salue aussi Bandeko Touba Otalanga, en tout cas. Bandeko Touba Opesanga Confiance. Bandeko Touba Oyo ingénieur Bénédicte, je te salue aussi. Elle fait partie de la famille Libota. Toute la famille Libota. En tout cas, aujourd'hui, moi. Ah, tu as peine un problème. Il y a voilà. Donc, c'est pour dire que à l'heure actuelle, je fais partie à famille Libota. Voilà. Voilà, d'abord ta motivation Yamsi Yambe, parce que nous savons tous, aujourd'hui, passage Nayo, il faut qu'on se le dise, Bazo Kobenge s'attendait, le Terminator, en tout cas, la ville est calme, Mondirba, Alobaka, Ursil Pechanga, la ville est calme. Dinana la douce, c'est-à-dire il y a la douceur, il y a l'assurance et il y a la confiance. Voilà. La motivation d'abord de venir aujourd'hui s'afficher, toi, celle, Yamsi Yambe, que je vais commencer à défendre ma maman Oyo, parce que trop c'est trop, ma papa Oyo, ma fingami trop, et pas ya batu Oyo, bazali na droit, ya kobanda kofinga bangote. Tu étais animé par quel esprit et ta motivation, ezaki nini Yamsi Yambe? D'abord, on a vu depuis na banda carrière nanga ya théâtre, ceux qui na soula na belle vie na vie nanga. C'est 2 fois. Et je crois que c'est en 2018. 2 fois. 2 fois, on a sola na Belleville, et ça, azoleka na voiture na ye, ngai na foute la na venu na monia, mère Boni, bien yam soza bien. 2 fois, on a solo la na yeboui, direct. Hormis ça, na tika la solo na yete. Na un numéro à Belleville, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais en fait, la motivation, c'était quoi? La motivation, ils ont qui par rapport à les antivaleurs est opprimé aujourd'hui. Les antivaleurs ont une grande place aujourd'hui dans notre société. Les insultes de personnes vivant avec des insultes aujourd'hui gagnent beaucoup de l'argent, gagnent beaucoup de valeur. Et pas y a bateau pe bana motuté. Passez-moi les mots, passez-moi les termes. Bateau bana bon motuté kat na bango ba au siple na bateau ba au finga bateau à la télé et particulièrement na bassi on a biso wana. Je me suis dit mais comment faire pour arrêter cette hémorragie? Parce que Nathalie, non, d'abord, au moins, tu as dit que Bobo m'a offert Bobo finga parce qu'il y a Bobo. Total, il vient à constant Omar, tout le monde te dit que Omar offert parce qu'il y a Omar. Mais tout le bateau va offert, il y a CVT, il y a réperté. Mais qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui anime? C'est quel esprit, par quelle mouche piquée nos frères, les gars, TV, pour finga, ma soeur, à haute voix comme ça? C'est par là que je me suis posé la question, moi-même à l'intérieur, et du coup, et puis, on a vu ça qu'on a bien que tout ça l'émission, on a vu ça qu'on a bêta qui m'a mon place, non, trop c'est trop. Tant qu'on a Zoom, passe à la télé pour dire que yo belle vie, yo mwana wana, batunye na mwana nane, belle vie, attendez, mwana wana. Mais non, on ne peut pas arriver à ces points-là. C'est être, c'est être mal impoli. C'est être impoli et puis c'est
c'est être mal éduqué. Ah ouais, c'est être mal éduqué. Parce que si on habite sur belle vie, je sais pas, moi, personnellement, j'ai 36 ans. Habité, mais je crois que mon Miarosa a peut-être déjà au-delà, il y a 36 ans. Déjà 2, 3, 5 ans, déjà elle peut être ma grande sœur. Passer à la télé même pour s'adresser à moninga na no quatre génération moro na bando finga yo nini na yo non on a d'abord crédibilité nanga moko et qui na danger. Voilà. Oh miko finga ye ma crédibilité, ma personnalité et puis aller plus loin. Non on dirait non vivre na en fait on est dans une vie nanga na côté yango place morobo ils en a sensé. Voilà, s'il faut le dire. Par conséquent, on va continuer à aller. Il fallait faire quoi? Il fallait une bête à siko santade. Il y a une bête satade, allez satade et bomi siko yo. Internet na minute za kufa na plan na zo pas Poutine. Parce que biso tout est Poutine, voilà, Poutine na théâtre de bien. Après on a vu on a bête na senti maman papa na biso à l'heure actuelle, la ville est calme. Très calme. Et puis, comment ce monsieur il a passé à la télé pour éclaircir certaines choses. Batouana, commentaire, la vérité. La vérité. Pour la vérité. Barrière. Bref, c'est pour dire que depuis qui m'écoute. Donc ça ne vaut pas la peine de revenir à la télé pour parler de nos frères parce que déjà à l'heure actuelle, on remettre conscience dans comprendre que éclaircir pour tous les gars à la TV, on doit être aussi intellectuel. On doit aussi avoir des arguments pour passer à la télé. Sans quoi, on ne peut plus passer à la télé pour insulter quelqu'un que ce soit, pour quitter sa biso, bateau, confirmation dans ma yamske, biso de la na TV, tout ça, personne vit avec des injures. Voilà. Donc, comme il faut calculer une minute, il faut qu'il y ait un intellectualisme à la télé. Alors, l'intellectualisme ne fait pas partie d'eux. Voilà, exact. L'intellectualisme n'est pas dans bango exact. Moi même théâtre tout ça théâtre tout ça na étape moto le baga. Ici tu dois jouer avec la méthode émotionnelle. Non, mon Dieu, rejoindre la méthode émotionnelle, il faut qu'il y ait la méthode intellectualisme. C'est-à-dire il fait comprendre que naza wapi naza nani non ça la nini. So na yebi o naza yebi place naza et puis na yebi lo non ça la c'est ne évoluer. So bandeko wana ba na ngote. Voilà, bon, qui dira bon, la mogi na tongo, basangisi batakari ni mokonzi, na bango koto, babanjo finga, bazongi baleki boy, basangisi, babanjo finga. Donc bon, quand c'est internet aujourd'hui, ça bongo. Depuis on a parlé de ça et na sur Kimia et Koti Namboka. Voilà, merci pour nous compléter Yamsi Yambe Bandeko. Moi c'est donc mais qui ko dérangenga, c'est depuis hier soir que j'étais en train de réfléchir na makambo oyo. Je constate maintenant tout oh, il y a bien poli à Internet. Oh, la Karine Mokonzi. Ils sont maintenant engagés. Il y a les abakou. Tout le monde, tous les impolis à Internet. Ils sont là. Bafandi sur le bloc moko justement. Moi, je me pose des questions. Mes frères et sœurs, Bosangani place moko justement pour défendre ben terrain. Il y a des konabino à théâtre mais c'est plutôt pour côté kaba injure, na ba insulte. Vous savez combien ça fait trop mal. Moi, je suivais un frère comme ça, en tout cas, comme on a eu notre temps, ba finga kabana basi. Na yoki ndeko moi si azo finga falon bito dina degré moko ya mobali. Bon, bango pe donc heureusement ba qualifier bango. Bango pe heureusement ba pesa bango moi kombo mo boye, moi chronométrage moko boye, moi bande mo boye batambola. Yo falon yo za moi si solo, moi si salité, moi si azange lengi, moi si mai. Moi si mai. Est-ce que vous savez que lorsque yo ozobenga ndekona moi si mai, qu'est-ce que cela veut dire? Bino herbolo baka bozaka goûter wane lengite. Bobimaka na bango bazalaka basi na bino abutu. Bokendaka na bango na nyomi titi ou bien ezalaka nini. Et puis ce sont basi abatu bande kwa basi, ils ont des familles aussi.
Et muto azofinga bongo, elle vient na libumu ya maman moko boye, maman mon boye abotiye na mokili. Nous devons respecter le maman. Mai, moi si solo, moi si donc apesa ka elengite, moi si donc na sentiment te. Bino mi bali beaucoup ma ko pesa sentiment na bilengi. Na ndenge nini? Moi je comprends pas. Et puis ce genre de personnes comme on a derrière bango, il y a de mamans au bazo ko entourer bango, il y a de personnes au bazo ko tcha bambongo pour financer. Mes frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. La personne au ayaka a soutenaka yo na er ozo sala bêtise, ozo finga, ozo insulter, mutwana alinga yote. Et cette personne ne te respecte pas. Yeba kenzete o mateli, mbeli o yo ozo ko bomela batu na insulte. Mutu o wana a financaka yo un jour, o bomelo ka na mbeli wana akokito pe kaka na même nzete. Où allons-nous? Où allons-nous? Et puis mutupe ofanda calmement a sokoli mai penako a tiepe parfum. Azo finga na mai. Tala nga el mogumo et comment ça ngana soni en tout cas ça fait pas quelque chose de bien. Lorsque tu apprends vraiment ce genre de choses bande qu'on a biso mi bali lokola yo banoko bien que oyo ba benga bango mais ce sont nos frères baza banoko ato kitio mati boko maka basite boza mi bali lokola biso. Donc quand tu apprends tout ça, ça te dit quoi Yamse Yambe? Bref, j'ai compris quand tu parlais tout à l'heure, j'ai compris que tu t'adresses à une dame, et en même temps à un monsieur. Je parlais d'un homme, pas une dame et puis un monsieur. Non, enfin, en fait, penser nanga et puis makanisi nanga. Quand je dis ça, c'est-à-dire j'ai fait allusion à ça. On dit moi mon balio à l'écran na TV pour afinga. Moi si dis-toi directement c'est un PD. Ah ok. Automatiquement. Et puis moi mobali ba botaye moi mobali maman na ya botaye ye moko après aza moi na libabe ba viola maman na po ya botama. T'es retiré, t'es retiré. Non, ça la juste banalise. Permets-moi, j'arrive. Permets-moi, j'arrive. Non, soulager malobananga. Non, soulager malobananga. Oh, biso tant to kola na kala to bi soki ser moko ba viola ki na quartier azuizemi. Bana wana babota makabasaka na chance et puis bana wana ba comprendre maman na ya oyebisi tanga okola ke yondo za awa oza histoire boye yango ndeza na mokili et permettra bana wana ba avancer rapide dans la vie et puis il y a ta conscience na sur place tant au mona mwana ya bongo azana TV et puis akoma lisusu PD mais yozolo bang te même maman na ye moko azaka na choc yebi mibali bazaki 7 8 10 basa bize na mwana bato mwasi après mwana bato azuizemi ayo bota na idée na yeke mwana wana azala soulagement ya passion ya yoka kitango mibali 10 to 15 basangela kai malgré qu'elle ne repère pas vraiment le père de son enfant, mais elle accepte quand même le robot à mon anaï avec fierté. Et puis, bandit beaucoup la mon anaï avec tout honneur, avec beaucoup de considération. Et pas moi, après, moi, on a fait des comptes à comme PD. Mon cher, je ne crois pas que tu vas accepter. Je ne crois pas que toi, tu vas accepter. Nandimi pété kozala noko ya mwana wana et puis otoléré biloko wana. Tant que moi, mon bali o lekana tiva oloba, mon bali na yo azaka ex nanga. Mwana mobali ya oleka na TV o s'adresser na mwana mwasi mobali na yo azalaka ex nanga yozo linganga na traiter mwana mobali wana mobali to na traiter ye mwasi. Voilà. Donc c'est pour dire que Fallon Bitodi azana est forte, elle doit comprendre juste que montazo lo bana azaka mai zape mwana mwasi nde montazo lo bana azaka mai. Parce que tant que bana Fallon ya mai Fallon na kibo mwasi yango a remarqué ka mai. Bon ya kana bonini Fallon na bo mwasi ya kana bonini bo mwasi mobali to bo mwasi to ki mobali. Alors soit azana bom ki mobali na kati na ye ki mobali na kati na yo e komisa ye mwasi to yebi place ni bango ba komela ka basi. To yebi place nini bazwaka bango loko la basi. Siko côté bazwela ka ye loko la mwasi. Eza bien? Voilà. En tout cas, nous devons arrêter avec ce genre de choses. Coûte que coûte, un jour bisonio soto bala. Tozala ba papa bana. Non, pas tout le monde. Pas tout le monde. Je joue déjà 5 ans, 10 ans qui PD. Mais même qui mobali au télé malisouté.
parce que kimobali makasi nango ezande na bipai oyo tobimisaka salite nzongo na biso soki nzongo déjà efungwami ya mobali okomi mobali akomolata pampers donc wana force ki mobali ekotikala kakozonga ata mokolo moko te so basali de délivrance de pankolo nzambe moko nde mutu alifa décider na kangi bon ki bosima ki bosima ya mwana na nga oyo ezonga ndenge ezongaka mba moko azwi délivrance a changer na elobele komi ya banoko mona mobali oloba lokwa mwasi mobali alingaka basi mobali. En tout cas, c'est ça. Lobi tozala na basi, tozala na bana, tozala pe ba papa bana. Siko mwana pena lokola mwana nanga un jour afandi boy azotala pena YouTube akwei na ba jari ya ba vidéo ya bongo. Vous savez eloko nini okolo na mutu wa mwana. En tout cas, nous devons faire la part des choses. Ça choque, ça fait trop mal aujourd'hui. Nous voyons to komi ko bima na ba objectif makambo photo sala. Biso moko, nous devons nous respecter avant que d'autres personnes baya ko respecter biso. Nani oyo azalaka na mandat na internet ba pesa laisser passer, laisser faire. Il faut aya afinga aloba mabe et pas bat. Nayaka awa pour interpeller tous mes amis, mes frères et sœurs, ba confrères, consoeurs. L'État existe na makambu oyo. Ebele ba koma koloba ete nde na fandi bono loba awa l'État azate loi azate oui. Chaîne wana eza ya yo. Mais un jour bakobenga yo yaka memela biso na mikanda ya chaîne na yo wana na makamu na yo wana nyonso. Yo ozoko evre na kati ya sol ya République démocratique du Congo. O ezali na mibeko, o ezali na ba droit, o ezali na ba lignée et ozali chroniqueur journaliste. Il faut venir dès là pour prouver de quoi vous êtes capable et de quoi on vous appelle journaliste. Mes frères et sœurs, ekozwa biso tôt ou tard. Nous devons faire très attention. Tocha na première position, tocha kamisala ya bateau tozo ko défendre. J'interpelle encore une maman oyo azana poto que beaucoup de personnes aujourd'hui bakmo benga biso pona maman wana que c'est une maman oyo a financaka ebele ya bateau o baleka na télévision pona ko finga ka bateau. Elle a l'argent pour payer, à payer X, à payer Y, pour qu'il ne ko défendre mutu Z. En tout cas, je suis incapable yotanga kombo na ye mais maman wana tete na souffler na lito ite po yo soki ba souffler na lito yale obeti s'attendait. et puis maman wana pe aza abonné na Top Media. Dieu merci mon dire na Jimmy Bokele boko gérer chombo wana donc ça va bien. Et puis mère wana pe aza abonné na Top Media télévision awa. En tout cas, maman il faut arrêter. Il faut arrêter. Au monika bato yo futaka wana. Bato oyo tinde la côte. Bato oyo bopesaka. Un jour bato wana bako baluki la bino. Ba osale la bino. Ba émission somo. Et puis ça sera avec naba preuve. Oh, ekozala peut-être ridicule. Voilà. Yamsi Yambe. Avec Fâché Kalombo. Nous apprenons que Ekiti Zongi a Zupes Satan,01 à Balusi. Il n'y a pas de Satan, justement, là-bas, il n'y a pas de Satan. D'abord, bon, je ne sais pas quoi dire dans ma cabane. Mais à répondre, quand même. Non, mais non, mon est Yuma, non, non, mon est moi Yuma. Pourquoi j'ai dit non, mon est moi Yuma? Parce que mon tout pas audacité à exposer moi si. Oyo yé à violaka, à drogaka, à y na TV pour y obéter à solo. Il faut avoir quelqu'un de moins intelligent quoi. Bon, moi ni ba courager musu ba oka pesoni. Ba courager musu ba oka soni. Et ça sauf que courager ko za la mutu musu ko za courager mama ele. A comprendre que place on ko lekati. Ali nous na ko franchir en moti. Et ça si ko na bato musu ba za maki a courager te. Ala na ele côté mais ane na maela moto te. Maele ya kibo moto. Et ate maela classe et ate acheka ya lokwa ngavuna balobe na ngabi funa répondre bango. Alors au lieu ya ko répondre ngai na télévision, il se permet bon au lieu ya ko répondre ngai na télévision na makambo ezoleka na télévision, il se permet ya ko beta lisolo ya ndenge ya zwa mama moi na ye acha na palais. Maman moi na ye je sais pas si bazaka palais moko quoi que ce soit je sais pas.
Ndenga ye obeta lisolo ya relation na ye na maman mwana na ndenge banda. Aujourd'hui il a accepté quand même kaza maman mwana ye. Pourquoi jour bakangaka ye alingaka keni makala, il n'avait pas accepté au départ. Pourquoi na tango ngana kendaka ko luka ye na yebisa ye luka o arranger loko plus vite que possible avant et puis là acceptera kaza maman mwana. Pourquoi il n'a pas accepté que fille wana za na zemi na tango ngana ye to vanda na mbetu na ye avant na mbetu ngana vanda na kiti na kata chambre na ye. Mais aujourd'hui, il se permet de passer à la télé pour dire. Et puis, il y a un conseil, il y a une émission quand il y a une émission, t'inquiète, cher ami, et comme il y a du début à la fin. En tout cas, tu n'as pas des arguments. Tu es moins intelligent parce que moi, les mots, je ne suis pas là vraiment pour rendre des comptes. Mais sinon, Lucas chez nous, ils ont talent bien. Pour comprendre que répondre, on a payé maïlo yo ana ngona mutu. On dit maïlo ana ngona mutu et bimi na chez nous, ils ont talent vraiment. Lucas chez nous, ils ont talent. Tout le monde doit être informé que un tel X a répondu à mutu un tel. Na yo ki yo, en tout cas, nga lo na banga ka yo po ko betanga, o bisenga na tanga ko na TVT. En tout cas, na otanga pété. Ah, non, tangati. Mais oui, bien, non, le belayo. Non, le belayo, voilà. Fâché Moukadi. Moukadi. Fâché Moukadi, ouais. Mais Yams, tout ce qui est un peu Rolanda, moi, Mouké, Balobi, Yopé, Ozalaki, parmi Bandeko Oyo, Babanaki, Kolandela, Fiwana, Yopé, Ozaki, Naba complot, donc, Salemaka, pour une arrestation, et c'est un peu de nous expliquer. Et les canines. Gagner quoi à la fin pour ne pas peut-être être orgueilleux, gagner quoi à la fin, parce que tout ça, il y a mon vie, s'il faut dire. Il y a une vie, peut-être Zagi meilleur que Ngai. Il y a une vie, peut-être Kitoko. Non, gagner nini pour comploter sur lui. Nganaye, tout ce qu'il a, c'est courtoyer, tout ce qu'il a, c'est camarade de thé. En aucun jour, Nganaye, vanda place moto mela masanga ndito vana raya mona vanna yo na vanna mundi ba jimbokelo wawa mo meliga mela kana ete to fandi na biso to mela ba ekende zonga na biso to tranquille oya weza su era ngape na mela kate yo mela no ba nini ba coca ba fanta biso nde ya moto OK yo mela coca yo zande mona melki bo mela ba coca ba fanta ngai jimi bokelo wawa mundi ba to ba diveriste donc tu regardes divers parce que divers il a stress alors on a nous tika ça divers ata mbala morti to tika la vendre la place morti to melana whisky to la melana bière ou d'ambela to ça en aucun jour na vana ngana yé to tika la kokutana nulle part bonjour boss to tika la kokutana nulle part ngana yé le problème est arrivé c'est quoi ndeko wana azwa problème moko na fille moko Evelyne to yebi yo zalaka. Qu'est-ce qui s'est passé? Ndeko wana moni ke ndeko azo wanga na zemi. Ndeko aye ko luka Chic Moukadi parce que Chic Moukadi mutaya na fille wana internet par intermédiaire il y a grande sœur il y a fille wana Evelyne. Chic azaki camarade il y a grande sœur na yi. Nde grande sœur quand ndezalaka Chic leki nango leva na vana ndawa ke na bakutanga ana soit pas malgré zotanga akomata journaliste internet. Il vous permettrait à salati. C'est comme ça que la fille Chic a côté na musala. Abani musala après un moment pa yo kabana Chic a comme ko émerger na Congo Suisse si je me rappelle bien. À partir de Congo Suisse kuna mutazalaka cordon kuna à l'époque ils allaient Prince Luamba je salue noko ya famille Libota. C'est à ces moments-là Nesco Prince Mutaluke l'a même invité à Bengeli même noko wana Fâché Mukendi. Era Bengeli Fâché Mukendi ba solo lipe c'est bon. Nzoka ti noko yaka na Evelyne pour basa l'émission na Fâché Mukendi ba na tante mais azora numéro petite sans que noko ya famille Libota ba Prince Luamba. Nde kenda bongo bakoma kobengana na ndenge pe ndeko na biso akendaka kuna bake kotiela ye volume soki pe bombe batiela ye soki na secret soki na wapi nga na yebite. Est-ce qu'il y a un homme attends na tia non stop place wana motolo wa ngai to mundiki bato jimbokilo wawa to tadi est-ce que to kotiela mwasi mata aspirine na kisi pona lingai il va kweza yuma na deke moko. Papa, je dirais pas que je suis hyper, mais je dirais peut-être je sais parler en fait. Et puis,
et puis na noko est-ce que pour na luka na bimana moi si faut na chile volume na katamni ils ont makambo no na tikala au salango jamais depuis na botama mais noko mukolo bongo aso bimana TV avec arrogance avec ovimba yams na yebisi yo talaka e jouer na bango no suzala ka bongo yams na yebisi yo yams kutanga kombo na ngaite oh noko c'est tellement élégantité même dans la façon qu'on l'oublie là. Ta façon de parler peut attirer certaines personnes. Toi, tu ne veux pas attirer de personnes ou tu veux intimider. Est-ce qu'il y a un âge nanga oyo? Il y a un âge non intimider na nini pour na li kofi na anango. Et puis na tambola anango. Et puis yo ebinga nga makamabunda magasi. Na nga yo yebinga nga makamabunda na linga ngo fort. Donc a intimider nga na nini parce que il y a des citoyens congolais loko nga citoyens congolais. Ce qu'on a mituna a ko intimider nga na par nini. Donc moni lo lenga lo belanga eza lo lenge kaka ba jouaka. Donc mutu mo joua ba rôle ka ya ba assassin, mutu ba rôle ba viola ka batu. C'est normal ya wana a memango tina vie normal. Akeya viola mwana na azuizemi. Le même jour à viola mwana le même jour à mwana na azuizemi. Et puis sans même donc sans pitié, même sa protection. Bon sous na sido lingo pesa mwana batu. Tout mwana wana zaki na sida yo zui yango. Aller plus loin, tu comme un niveau ya fille wana yeba ndio luka chic. Papa chic a yebisi nga makambo wana parce qu'à cette époque là nga zaki veni mona chic. Na obité chic makambo yo mona mai wana aza masa ya ba masa na ngai. Aza masa na ngati, aza masa Jerry Matondo, aza masa ya Jerry Matondo. Jerry Matondo soit zaki pire nga masa na ngama. Solo la pembe. Je te salue Jerry Matondo. À cette époque là sikoyo on a taliba bloko wana yebisi mo chic na habito tika. Chic a tikipe. Mais la fille dérangée chic na grande sœur na ye. Bango awa bazali na responsable te. Donc responsable na bango ya mobile on dirait zaki chic. Nde chic abimara akei abengi biso tokei apesi biso ba responsabilité bi yo lo ngana si bango ngana sola na mona mai wana. Na ote retourner kuna ndaku na ye. Avant ba kende ko funda ye, ba pesa ngata na sola na ye. Nde na se permettre na kei na ndaku na ye na ba 7 heures. Na komi na koti ya na kutaki ya zayo lala babetele ko ba bise yamsa luka ala muki rapide na koti na chambre to vandi abisinga no ko makambo na comprendre que te na bise na bité so lingi comprendre ngi ekindi luka la fille luka famille wana parce que ezane lo mo eza ya maman livre la ndira mambo bana ba viol banini na willerie ezalaki na gravité so ba kangi yo kuna bona mamba viol en tout cas makala si na bise na minto bango ba prêtre yo kino funda yo ndekuna donc so ba fundi yo kuna en tout cas au sambati ça le fort luka famille ah ya yanga ina ibina ngelo roté na yo kikaka c'est bon na bimi na ngala kei na pokwa nango tozali biso nyonso tokenda je crois Yves Luamba wa sala boso na politique Chic Mukadi ngai Clarisse we tozaka moi c'est équipe à 5-6 personnes grande sœur ya la fille wana abengisi biso epa na bango tokekuna donc to koti bango bandi ko sala sikoyo en fait grande sœur na bango azo pesa biso planning ndenge nini bango bazui azo pesa décision na bango bazui bazo kendi ko funda noko wana fashe mu kendi na parquet bakanga ye po ya violer mwana bango asabize na mwana bango ache na zemi et puis azo wanga na zemi azo lo ba bebi sele makamna ya basina ya poto OK bazo pesa biso bongo ngai na zu téléphone nanga nazo enregistrer makambu grande sœur wana zoloba. Imaginez. Yo connais bisao Jimmy non benga auto Jimmy se trouve non na comprendre pour ni Bokelo wawa. C'est quoi Jimmy? Jimmy c'est Bokelo wawa. Bokelo wawa c'est Jimmy. C'est diveriste. Diveriste. Il y a secret. Donc c'est après Nazui voice na enregistré grande sœur ya ba fille wana. Et là on a salama be yango wana. Siko bi lo ni sele na enregistré. Oh makamuni oso t'as dit sans ça qui bon moto na humanisme za la biso. Ndiko wana sunganga ne lo mo boye. Na na site tourner film on a tourner na ba ya Omar je crois bazaki belé acteur bazaki belé. Mama Top à l'époque, Mama Top T. Ya Omar, Marie-Jeanne bazaki mo belé. Na pas retourner te. Na ga retourner tourner 2 parcelles avant le pas en place ya foutela. Ba bisinga oh awo tourner banda boye. Ndiko na mo comédie foutela awana tuni nan fâché mukendi. OK. To komana na kumbia na kuti wana.
apesanga ndako nini na tourna siko eloko revenant ngai pa na motema na ngai ngwana muntu akosa mabe mais se rappela tana bolamu moko asalelaka yo eloko siko ikanga ngai yango wana ndena habité ndeko lokwa na kende na ndako epane na solaki na ye déjà mais na pokwa awa makambo et s'empirer encore lobi na tongo déjà ba okioliai na zui voice wana nde serre ya ba petite wana bande koloba mobimba exclusivité nango na tindeli fâché donc ça qui doit pour na nuire ni ba serre ni fâché mais c'était pour trouver la paix ngai tango intention na ngata na tindela ki voice wana fait ezaki nini ezalaki lokola na oto sola ni na tongo façon ya répondaki nga ana ko kanisa ngo ndire za nanu baje théâtre siko ayoka voice oyo a comprendre étape nini to komi nango sikoyo ekoki opesa ye ba piste de solution akoluka ba responsable na plus vite que possible ba kendo luka famille wana le même jour na butu nango ye tanga oki voice wana il se dit que ngai na trahir ye ngai na za ko faire partie na ba complot ya bat ba osa makambo wana mbala moko ye azui voice wana atindeli la petite wana Evelyne tango atindeli Evelyne mbala moko sera ba Evelyne abi makambo nyoso to sololi awa batindeli yango fâché eza nani mutatindeli ye. Or, tino sa voice wana chikando monanga. Mais il n'a pas voulu exposer nga. Tant que bimi da yo yebisanga na mona ki ndo sa voice. Et créer ko so na bande ko en tout cas na komagi incrédible. Incrédible vraiment na mis sur bande ko. En tout cas bande ko bande be supposition na ngati. To komagi so bango ba et komagi on nga na pour ne facha a violer yo mona wana. De komagi so ba sa ba réunion makambo na bango ya makambo ya famille wana ba sa pona. Ba changa le cap pour ba yebe position na ngati. Et ti makamwani sili ti ngana zaki mal répété même ti ndeko wana fâché zaki na makala na prison wana na parquet ngana zaki mal répété basali effort bala kisangai ke ngana za mutu mabe na parquet wana na komba to bazo wololanga ba petwa na tout pe ya sonam awilo ba ute ko kufa oyo bango tu wana bactère Algérie bactère na ye fâché basanga ki bref bango tu ba wololanga mais na biti awa na okyo ya souté akina ngana vali kuna na kwa mais na olandela quand même makambo ndenge ni ekindi après un moment na ye olongwa nanga mais lobi nango noko fakini makala bazweli ye IST o yazo wangana et pas les na teva binanga na obakisa théâtre yal ngaki makala na mutuka nini alingaki makala mutuka nyazo wangana alingaki makala mutuka nini alingaki makala mutuka o bazwela ye pakini makala express alingaki makala chiko saki samedi makala mutuka makala yaka vendredi yalingaki makala samedi ça c'est moment là ni ba comédie ba komi koya ko chaba $10 ba $5 ba $10 ba $5 tindenge mbongo ekokate ndesika wapi momi Bellevie aya ko bimisa une affaire de $800-700 pour contribuer na makambo na ye pour ya bima na prison mais il se permet à koloba muta tindela $2,300 a kufa mutu moko ba singa $2,500 mutu moko muta tindela $2,300 papa omoni série wana les abakou ezala gide ezala ite sikoyo série wana Bellevie TV ezalaki bureau nango na kanda je crois kanda Gambela donc Éthiopie Gambela bon en fait ils entre Éthiopie Gambela na katikati wana kanda à cette époque là déjà Bellevie ataki na bureau na ye structure na ye Bellevie TV ils connecté na internet batbo talango alors ba cook bazaki wapi po ba futela ye mbongo wana po ya bima na prison po na mwana ya salisaki sentiment na ye et puis il se permet à koloba ke yams kotanga komona ngate le kwa sudiata no wana ni yo zigura jeune frère moi on peut pas m'intimider makamwa sali yo sala ononte toi tu peux pas m'intimider donc nenge to yelo kudanga ndenge tu oya okudanga en tout cas t'inquiète tu sais à qui tu as affaire oyebi pe siko ngana no kanza tanga oloba ke yams kotanga komona ngate soko tangi komona nga ngasko na ndinga na suka na yo kana obetao nando zelanda lo ba obetanga mais heureusement yi nga a obetanga or yi mo ka comprendre que noko na ko bani na obeta ete il faut na lo bani ka ke so tangi komona nga na ofunda o. Bon, si vous êtes fâché, basé belé pour le mot, fâché d'abord, non, mais même si à tes âmes, makambo ya fâché, ya bakombo e belé, dans ce que tu dis, ozo lobamabe, ozo finga nani. Te, ya binatanga communauté.
aboyi otanga da aboyi na tanga komona mais au moins bango bazalaka na autorisation ya kofinga ka bayaya bakulutu batanga c'est leur éducation maternelle, c'est leur éducation de base. Je peux pas être là pour parler de leur éducation, peut-être na éviter mon tonnerre éducaé. Voilà, peut-être même sous père d'ailleurs avant d'être biso yo, biso dozuba chance père adaye mère adaye mais grand-mère azaki on a strict avec nous pour les autres quand même moi mon kio to anango c'est grâce à ma grand-mère et père à son âme ici car c'est mieux aussi so monique muto aboyi na kotanga kombo na ye tiens à l'aise na en tout cas na tiens à l'aise to sala oyo mundir bado lobaki soki na nchik bozwaki donc soki na vie normale boyo bozwaki ta ya kotanga te même ata na nzela ya YouTube dans la émission photo tangi awa to tangi sabango et puis va comprendre que mon Dieu ba les gars na TV va le magamo wana o ezama manchiki et puis va français mo ande ko loba wana ba event bon calme tant ngana yesu na beti santa de do ba comme ko se poser ba question ba noko to kena ba ondeni et ya onde lo ko epesa bango retard tant mon Dieu ba leki ngana leki ba ko mozanga ba argument ya onde lo ko epesa bango bref retard ya ko revenir à la télé ba bon ba comprendre que biso lo ko to fingiti bango ba ko yo fingati bango pe faut ba un intellectualisme alors c'est quelque chose où ils a part na bango télé l'intellectualisme bango eza ki bozo bandi za na place bato ba vivre kana ba ma finga bato ba vivre kana ko loba ka biloba loba nous c'est pas pareil voilà après ce coup ndekwana mwasi mwana ngo bandimaka yo après mère na biso momi apesi mbongo na ye a contribué une grande partie à mbongo banozanga après et komi ba sisi makamwana et komi siko dossier ba fondre ngo mais il faut pesa $2500 pour na ya mwana wana wazaki na zemi azwa ndaku azwa substance ya kofuta et puis azanga eloko lia TV ya mwasa zemi bayo bimisa je crois $2100 ou $2200 bongo ndi bayo pesa mwana ngo donc ba pesi bon moi j'étais pas là na éviter comment va fonctionner après tu ya ki oyoka après que mwana ngo mwasi akoma na yenda ko moko na mobali wa viola ka ye basala vie na bango tranquille ba bota pe mwana na bango en tout cas akoma mwasi na ye de base ba koma pale moko yango wana yango na lobaki au départ venir à la télé pour exposer la maman de ton enfant, venir à la télé pour exposer moi si il faut avoir la honte et puis il faut être moins intelligent. C'est ça, voilà. Voilà, merci mesdames et messieurs, nakanisi boyende to lingato to sukana émission na biso to tikala kaka juste na nzela musala na biso, faisons rien que notre travail. Ezali ya ko informer, ezali ya ko apporter quelque chose et pas bandeko bazo landa biso, mais constamment on a sali les abakouk na ba chinois nzungu moko et puis na ngamu na bango la majorité ce sont des personnes au baza mal répétées na internet so landeli bango nyonso ba CV na bango ezakaka soit a longwa ki azalaki boy a raté mbala moko a se retrouver na kawana et bazalaka na esengo ya koyamba mutu moko boyo déjà babi kazaka très impoli na mafinga belé ezo sala kitoko te nous sommes de responsables bino kutu déjà bozali na bana bozali na bana fo boye ba ke bana wana bazokola bazokomona bino et puis bwana basi pe na banda ku ba misusu ezali vraiment kitoko penate nous vous demandons ceux qui na makambo nyonso yam sa uto loba awa et les mutu moko à la fin en tout cas pardonnez Bobo Limbisi parce que nous sommes bateaux, nous sommes remplis des imperfections. Na Bible était, mais au moins nous voulons la vérité, nous voulons le respect. Yango na on a déjà bana simba, vrai bana simba. Peut-être avant fin à semaine oyo, semaine prochaine boba no mona bana simba et belé bazo kota télévision pour commencer à faire des émissions, c'est-à-dire une façon aussi pour na bango pe balobaka parce que bazo ko finga trop ka bana simba bazo ko finga trop ka papa na biso moko totika lina ye na simba bazo ko finga trop ba notable ba responsable ba oyo bazali censé photo protéger bango ba baza lokola ba patrimoine. En tout cas, na bakozala le bienvenu bakosala ba émission pour na kofinga te bakosala ba émission pour na kotalisa bandeko ete a ezali mabe a ezali malamu totika biloko oyo totika pe ba règlement de compte yamsi yambe poto kabwana yo na ngai question suka au regard de cette situation ozomona ngo pété que non yam soki yo sali bokebité okolongwa na objectif na yo ezali professionnel okolata makambo sur le plan privé et comme physique. Non, en fait, le problème est que il y a
en fait, l'attitude nanga professionnalité. Je suis artiste, acteur de formation dramatique, entre autres, entre guillemets, acteur comédien. Et je suis d'autre part animateur des émissions socioculturelles. Et puis, en fait, dans la casquette est belée. Et dans les médias, je crois, dans la casquette, on a mis balai. Et puis, hors médias, dans la casquette, on a mis maître cuisinier. Dans la belé, on a salara. Parler de Momi Souzi, je crois, Momi, paix à son âme, Momi Souzi Bantou. Parler des. En parlant de notre maman Belvi Kandi, je crois qu'il y a un autre côté. Au moment où déjà na yebo na tchena kimi en internet, je peux rester calme. Non. Mais oui, je suis le défenseur direct. Il y a famille Libota. Ouais. Défenseur direct, il y a famille Libota. Direct, je dis bien. Donc mon tutoir au Sazardé. Donc, en tout cas, heureusement, quelque chose, heureusement pour nous, tout fin à rater. Voilà, avantage pour nous, c'est que vous avez la maman, vous avez la papa, vous avez la jeune, vous avez la noko, ce que vous avez na famille Libota, au coup de et puis, nous fin à rater parce que ce n'est pas mon éducation. Mais nous recadrer, na ba point. Et puis, nous avons la vérité à ba comédien et belé. Et belé. Donc, mon tout à vous avez la bagé, na famille Libota, nous recadrer na ba vérité na yi. Mais Yams, mutumoko a komela kinga lobi yo oye po banda ko recadrer ba e o bazali na ngambu ya les abakouk parce que président na yo bobo azo jouer lisusu te et pas ya SB télévision yango moni que ezali occasion pour toi ya ko régler ba compte pona papa na yo. Na ebisa ki lo mo bi dernière fois na vie na nga na kutani na président na nga Ibobo Manoka que je sali papa Lutumba ba comédien ezali na matanga mama Chako. Je ne sais pas si j'ai combien de temps de maman Chako a Koufi, Tilelo, mais la Koutani na matanga, la tagi veste ya noir, body ya noir, veste ya grise, body ya noir, veste ensemble ya grise, body ya noir, na basket ya noir, je crois. Et c'est président nana carburant, elle s'est yambi, yo bi carburant na matanga, il voyait la Koutani, yeso la Koutani na bikade. Et en tout cas, attends là $2000 la prochaine. Je la Koutani na la tigagete. C'est président nana carburant. Yambi, yabe nganga yambi. Yambi, yobi ba carburant na matanga na président na carburant te mutu kandi bo mabenga mutu ke tikala na. Ndabi misi $50 a pesinga. Depuis wana tilelo na tika lokuta na président bobo wete. To solo la na ye rarement na fait na téléphone. Rarement na ebisu. Sauf que quand on a salué l'émission, il va sortir médiatique, on a salué, bien sûr qu'il a regardé. Après, à Komelenga, apparemment, il avait quelque chose à me dire. Mais le roi Naïbi, président, bien, apparemment, on dirait, la sortie médiatique n'a à Sepeli Nangote. Il a besoin de ça, la sortie médiatique au thé. Il a besoin de tout répondre à imbécile dans silence. Tant on a salué la sortie médiatique, apparemment, il n'a pas aimé. Mais sur le Naïnanga, vu que je connais bien mon père, donc j'avais compris. Bon. Après, au moins, défendre la valeur, pour moi, c'est. Ils ont droit. Pour nous, ils ont droit de défendre la valeur. Au moins, la génération, bobo, sa fierté à théâtre. Lelo, ba Duchesse, ba Hans, ba président Duche Kapanga, ba ça belé na génération bobo o lelo, ba ça vraiment li sous-souté na kini et puis ba kenda na cimetière il y a ba artiste o eza précisément en Europe et permettra bango ba jouer vraiment régulièrement li sous-souté. Alors bobo ça régulièrement ça au four au moulin Kini, Dubaï, Paris partout Yazali, le sensei il a appelé sa meilleure théâtre. Alors quand quelqu'un passe à la télé pour déstabiliser monter au place Boboazo jouer on s'attaquer parce que normalement on ira sa vie à président carrière à président on aura attaqué vite fait moko ocha ideti yango mon a attaqué banoko et puis Bobo a kena sou jouer na SBT on doit se poser des questions et ça pour na biloko. Et ça pour na biloko parce que le ma SB zanini artiste aye pa na yo a jouer le bitango akozwa problème ba kuku ba fingi kaka artiste wana oyo ayaki rendre au service. Alors service oyo mbongo abakuka pesaka SB a pesaka acteur et cause peut-être $100 tout $150. Mais il faut se poser des questions, l'artiste na mbongo ya production a chaka combien, elle gagne combien à la fois. Épisode de Moko sera peut-être $3500. Épisode de Moko Kaka.
Alors, sur l'épisode, il coûte les $3500. Il y a combien de production? Au moins, il y a $1200, $1300. Peut-être si trop, il y a $1500. Bon, si tu as 10 épisodes, ça coûte ça combien? Il y a $35,000. Il y a coûté ici pour un film, il y a $1500. Les comédiens ont gagné tout pour rendre des services. Pour rendre des services. Alors, pour rendre des services, on est cause à l'ascenseur de retour, on est à la respect. Na considération. Donc, ce qui moto na moi erreur mon qui ko benga ndeko tete ndeko na ngai en tout cas le gars ben se plaît na ngote esili yo faut zwango pe c'est pas ba état major na yo ba cook bango ba se permettre au finga na TV. Déjà Omar a joué Sukunati, Bobo a joué Sukunati. Omar a joué na film moko bon avant ils ont temps joué Pierrot a joué Mama Top a joué Kunati bref Mama Kalunga Mama Moseka baza et belé une grande Milo baza déjà plus de 7 à 8 artistes Yaminene ba figure moko eza reconnu ba jouer Kunati. Je trouve pas que eko créer déstabilisation na quand yande ko na biso na quand ya grande sœur na biso wana. Par conséquent tes gloire il doit se poser de questions tout ça la nini pour te revaloriser la culture congolaise. Papa na stade yango te ndé to les kaba nigérien. Na stade c'est impossible pour tous les kaba nigériens. Ba nigérien ba sala makambo te. Ce qui ba sala yango pour peut-être ezalake to matisa PV na biso, on doit accepter. Mais sur les rancune, ça fait très mal au cœur parce que makambo na biso t'a dit et que mabe ezokende mabe. Quelqu'un passe à la télé pour s'adresser agressivement, méchamment comme ça. On a télé, on a dit, on a passé à la télé pour s'adresser à moi agressivement, dans la méchanceté. Ça m'a fait très mal au cœur. Et on a vu si la Bissalou, maman a vu so belle vie Kandi, baza bateau photo féliciter à l'heure actuelle parce que bana aura mon koboui. Où ils permettre si la Bissalou, Péchanga, Dinana, Belle Vie, on en parle chaque jour, matin, midi et soir. Bobo Manoka, baza bateau photo pesa bango chance, un respect parce que baza bateau na minute aura na bango. Ils ont dit que mon ba aura bateau moussouti. Parce que la chaîne est ébélée pour ne pas citer la chaîne moussouche négativement. La chaîne est ébélée pour côté ba théâtre mais pour ni bolo bela monter la chaîne wana kaka. C'est parce que bango ba na monopole ba na aura moko beza na nzoto. Tout respecter bango. Tout y a na TVT excusez pour nous regarder au finga bango pour nous relaxement qui est danger machin ça vaut pas la peine. Ba fanatique ba tiko cha ser na ici la Bissalou na erreur. Ba fanatique ba cook ba cha ser na ba erreur trop. Après so ba moni ba continuer au cha une erreur, ser pas ndimi ba cha une erreur et taligaye. Nous on avance quand même na famille Bota fille meurt yangwa ils en marché to consommer fille meurt en tout cas et to consommer vraiment fille meurt on a besoin na moni on dirait boza choter quoi to cha moto to consommer fille meurt et tellement pour ils à la retour à malam pour nabiso. Voilà, merci Tadinga Lapa. Voilà, merci, ça n'est fini pour aujourd'hui mesdames et messieurs. Ezala ki esengo ya yambela bino yamsi yambe po bosenga kiye lobio koleka lelo. Merci.